Yo pe oyeba ke o choka pe 2 3 4 personnes na vie na yo. So na lobi na banda ko loba penda ke tadi kingani benga mutu acha melitre mucho pazawana ti wana leki nanga eza na bato ba otala ngai bandeko na biso ba yinga na internet ba la maloba na bango eza bilo musu to sala ka yango nga kutu ndele contrat nga fona baninga bato ba shokanga belé ko zonga nanga na YouTube nga bato ba shokanga makasi pour na minute moi am kiazati Très bien. Pour bato balingi sous respecter bato balingi respecter mukolo ye mo alingi ne l'équipe na amanke ndele yo to ko na YouTube wa so te manga ngapi na leka na bande l'école na yo ka fili lo banza mina pe mama abana na ngo sango ti eza mutu mususu ayebi ata mutu na makolo te mucho pa bundi na mimi batunye na question mucho pe ba beti po na sila yo ya théâtre ya na biso okolo ba bêtise wana batala ke to la tcham bwa nyo so ko bomanga ba bomanga ka ba tsaka ngana ba film te ba ko comprendre que eza mucho pe yo bel fa mucho yo o vanda kana rola songi wana yo mona su ba yela nga su zoba bayela nga su zoba te ba ko pa de ke déjà bon déjà bel fi de timbisi biso de yake mucho pando ça son ramoso ko san obeta biso ngo tanta mucho pe question eza ya polémique te obunda qui peut réellement na ndeko na yo Mimi Kabo. Non, c'est faux. Simana qui peut dans c'est faux. Tout le monde a dit que c'est Mikole Belé, banda to tourner na tournage ngane pas belle vie. Mais ça pe na mutu mususu mon shopping au jouer pas na wana songi te ozo film normal. Tout le monde a ngopé. Mais belle aloba de yo kutuko yeba de na belle vie TV rôle no yo oza kaka yo. Elle connaît sur za posa Ida, au chaka kaida. Ozo monde. Ndenge Bellevue quand il a patrona to bande ko nyonso nde basala ba film na bango. Très bien. L'air au comment histoire moninga lelo na comment histoire là na comment histoire na penser que maman top il faut jouer ango. Maman de la paix, maman Bakata, maman Léa, étoile. Abi jouer na ya zalo au jouer le quoi nan. Na ye longi na ye na jouer au jouer le quoi nan. Ba boy batabi o. Bon moi te ici la mobimba. Otum so vanda boye yo mo batinde le lien oteli titre batie na makamba oloba na yebi mutuna makonti maasha batungo sa théâtre mama na sala te yo sa théâtre na sala te ale ba maitelinga bobo manoka président bobo manoka se ka otala ngai na vie bolingaka boyoki boyeko tuna ngai non ke boyoki ya lokuta bondi ko finga après ezeki nde bongo ils appellent les baku pour choquer yo pena makasi et koki kozala nini pour ezala conseil pe leçon pour la bande ko baotala mochopi. Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Swastone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yara na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yeba na to yara awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. Ngana ozwata 0 centime. C'est juste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, émission au le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala Pamosala et Benginga. Encore une fois, une façon ya ko memelabino makambo bolinga mingi. Vous savez, nous sommes dans l'obligation de vous informer. Ya memelabino makambo bolinga ka mingi. Natak Nanga, vous avez compris que j'ai reçu cette grande dame au Bozela Kimingi, qui n'a besoin de l'oba, qui n'a besoin Aleka Awana micro ya Tadingala pas enfin aujourd'hui et elle a quand même permis, elle a accepté à ce que tout le monde tout tourner mais tout notre solana et ici le théâtre sera au rendez-vous la culture congolaise parcours ya maman oyo c'est difficulté na yé choc na yé azwa na théâtre donc toute sa vie professionnelle en tout cas ici nous allons essayer avec vous une façon de vous informer. Elle s'appelle Rosine Muchopi Oyo Batunion Soba Yebike, c'est une comédienne au Evra Kamna, République démocratique du Congo. Et comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de le faire. Maman Dinana séjourne depuis pas mal de temps de l'autre côté. Na Mboka Bapaya na Belgique, Kuna Bisika Boni Azo Salamosala Naye, Bisika Boni Azali en plein tournage. Mais je vous informe aussi que film Naye au Poussa et ça déjà
n'a marché, et ça déjà n'a marché. En tout cas, allez consommer ces films, mais vous ne serez pas dessus. Lorsque je parle de Maman Dinana, je vois la poutine, il y a écriture, il y a Congo, elle s'appelle Bellevue Kondi. Merci beaucoup. Après Kin Makambo, après La Fille Mère, après Succès, il y a un film Oignon sur Bellevue Kondi, il y a Sali, à Memeli Bisso Mukolo. Depuis Lobby, à Tchaki déjà la chaîne, un nouveau film au nom de Puissant 68-7. En tout cas, c'est un film qui concerne beaucoup plus le parent, le couple. Allez suivre ce film et vous ne serez pas déçus. Nous sommes au-delà de 219 000 abonnés. Gloire à Dieu. Ce gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu que chaîne voilà, pour bien commencer cette émission, ceux qui ont le langage avec l'équipe technique, nous sommes extrait, il y a film Nabino Oyo. Et puis on se retrouve tout justement après une façon Yakobanda émission Nabiso na République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On a eu 5 vie à bien net ndengeni otika makambo nyonso ya salite oyo so ça net basi masaka mobulu ainsi de suite. Quelle la chambre oyeba hein no songe kena malemu ko tuta na mesa to yako zo kona ya masuku ngambwao enda bimakeni nake pwani bimana ndaka mbali wana ndaka ngana ndaka mbali ngana ndaka mbali ndaka mbali na ngana ya ah OK ndaka to tele ndenge si comporte-toi comme une bonne fille, comme un enfant. Mon amayele, comporte-toi comme ça. Ça te coûte quoi de porter on a tellement manqué d'une manière décente. Et là ils ont manqué. Les enfants doivent se soumettre, pas vous. Genre un enfant, tu peux crier. Ah, donc nous devons nous soumettre. Non mais franchement, ils sont tous se soumettre pas là yo. Autant je les belé hein. Dans mon soba 3 jours wana et même les belé et déjà le voir journée mon petit qualité. Pour ceux qui ont le temps étagné, il y a des journées. Zamba yeko lobake soko moni lisu wana ekomi kobeti soli baku tobola yango. Mais Dieu ne savait pas qu'elle se collait mbaminu n'était. Moi n'a pas à lisu te. Comment ça? Moi n'avais pas ça coup. Fallait qu'on y a autre la famille na biso ko. Tout ce cadeau mon avec le tokabeli. Ko kanga mabatu ndiye soki ni. Moi je vous ai demandé de bon tiens na mon na senga bino le temps. Ils arrêtent de parler comme ça, je leur passe ces choses, je leur vois rien. Oh. Une fois nous avons posé ma solution bête à dire. Bon, on a pas cité, on a vu nous soutenir donc comme on a vu nos caca pour matin midi soir. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, je pense que vous avez compris le juste là à mes côtés. Elle s'appelle Rosine Mochopi, en tout cas, elle Bamonier Boy, Batebele, Basepeli, Batebele, Babalobi, papa t'a dit. En tout cas, elle est là avec moi, une actrice bourreuse de talent, en tout cas aujourd'hui. Donc, nous allons découvrir les sous moi et Lokomoko Boué ensemble avec vous. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à maman Pigeon Ketani, maman 90% au Boumana, papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de faire cette émission comme ça. Maman Émilie Setimaïnga, sincère condoléances na bino bisike zoame bino. Berthe Konde Mbongo, il y a propre voilà. Rosine, avant tout banana nos émissions, to na kilina repeso mbote bonjour. Bonjour Tadi. Bonne santé. Oui, santé ça va. Santé kitoko. Kitoko na bolingo nzambe nde alingi tokutana. Santé za nango bien. Tous pépélé en bétolo. Tous pépélé en bétolo. Voilà mesdames et messieurs. Aza déjà on a biso vraiment prenez le temps ceux qui osent moi coca au meli ceux qui osent moi makaya bu oche likola mesa ceux qui peut au monique estomac eko choquer moi dimi ozui dongo oche wana pena moi même ali lipo et accompagner parce que nous voulons parler de Lukato Sola pour na Etali Moussala. Tu viens de suivre là, c'est un film il y a Moko il y a maman Nabiso au nom de Bellevue Kondi, film Ozali Somme 68 déjà disponible depuis Lobby na Bellevue Télévision. Commentaire d'abord par rapport au film extrait au Yozomo na bazo Lexisawana et cause anime.
déjà na 10 heures déjà makamba minene déjà déjà tala male niveau mtia mabeta mna songe ay male mwana batamukie tamna songe sike mabeza wana Bellevue TV soki ekomi film c'est que elora kitoko ezaya ratate tala Poutine ratate vraiment félicitations non na Bellevue Kondi la patrona mes condoléances non na toute la famille ndenge grande sœur ya Bellevue a été kubungisa bongo mobile na papa pasteur o bisonyos to yebiye isinga ke fait ozala na koka été il faut to lela kana bato bazo lela nga ko bengisa nga fête te mais matanga swika na yoki opesi na jour loba ki msusu na yoka ki programme te faut ko lela ka vraiment taka ma pasteur azalika toujours na biso tika bisoté à chaque fois événement makam na biso nyonso tournage susu bose pa na ye akei moko na papa pasteur le na yoka ki yango na koka été na baki fona ya vraiment film na biso puissant 66 68 et 68 pardon côté là déjà papa Serge na papa Alain et papa Serge papa Alain comment na papa biso turbo na kati ya histoire vraiment c'est que makama kitoko ezali wana pe na moni déjà kuna Maria déjà na Jelen bobo kuna na éviter ça va yinda vraiment bandeko na éviter batala de premier épisode du côté lobby de deuxième épisode na 16h30 oui vraiment to chamu tout vraiment mayele na biso kuna total lango et suka ndenge ni na mwana biso ya aveugle mama étoile pe kuna na ye vraiment film na taleka teaser déjà na okay passe les routines nga mosusu non qui passe non ya voilà merci beaucoup elle s'appelle Rosine Mochopi bandeko oh bazola na yo awa ba mekoyeba Rosine vient d'où la fille de qui abotami wapi poto luka meto banda émission na biso oui na profiter non parce que dans la matanga très bien na été ko bungisa bongo papa leki na ngai oh mes condoléances oui merci Chico Ungenda de prix Paris matanga eza na Paris papa leki na ngai ande ko poussa moto na Paris moi vitesse ndeka ko sala ki akufa sur place biso ana Kishasa toza na matanga na poto pe toza na matanga ba kunda papa leki na ngai Chico na Paris le samedi le 1er juillet biso pe awa wale en même temps veillons actuel et ça la vendredi biso pe awa wa to sala ngona lemba na samedi ne ba kidimisa corps ndeko na biso ya papa leki na biso Chico Ngenda vraiment muchopi vraiment na ngai ezali Rosine Ngenda là on voit bobo Ngenda ba jogo biso famille na biso mwa nzambe asala mwa ba vedette mwa ba star pour pas kufi na Paris abade ko beta jeu nini ekimi ngai baseball te yango te tennis te nini kombo mususu rugby ane ko sala musala yango ya rugby toza pe na ba joueur pe kuna na niveau poto ba beta ba Paris Saint-Germain nga pe su muchopi na famille comédienne to pe na ba joueur pe ba bobo Ngenda vraiment muchopi abotami na libota ya nazana mwana ya papa Willy Ungenda papa na ngaza à Paris très bien aza à Paris papa Willy Ungenda maman na José Makiese aza à Kinshasa très bien awawa naza une de la famille mwana liboso ya papa Willy Ungenda très bien tobotami 4 filles na garçon moko na mwana ya commune ya Kasavubu ne grandi na Kasavubu papa Kasavubu mama pe Kasavubu bana Kasavubu biso yeyo bambote muchopi azali musakata muyombe papa na ngaza musakata mama na ngaza muyombe ngende wana tokenda ngamu ya bayombe obia ya basakata ngenda eza kota basakata po biso to ba koto biso basakata na biso ba mongo na ba ngala biso ba koto kuna ngapela makila pe na mponga na za ngenda bongesi bongesi na ngapela na se mutata bongesi za pena za beaucoup plus fois ya bangala biso na toza basakata na bangala pe na biso mama na nganda za muyombe mama nga pe muyombe 100% muyombe
Muchopi. Ah makila basakata bayombe tala kaka. Makila moto moto koto nyonso bayombe basakata nazawana. Entre papa na maman Muchopi abano linga mingi nani pedo linga mingi nani. Nalinga bon mibale. Nalinga bon mibale mais vu que papa déjà tikara biso mingi. Ponga bina papa zé lokola mère ami na ngai la razara na Kinshasa ndo linga nga mingi pona zé mwani ya liboso. Papa ndo linga na tanga ba classe na za mutu munene. Très bien. Et yo ndo linga na sa littéraire. Taka nzambe linga mimaka. Ya ndo ba bina yo fo sa littéraire. Parce que na nga za journaliste munene ndé passé ko yande ko kanisa mais maman linga kina sa commercial na landa lokolo na ye. Ngamo vu que lena yo kola ngamo na passé 3e ngabi mutako sela ngani peut-être exact ngamo le papa va voyager na ye et yo tomber pe papa voyager ka tikanga na zaka na 6e na passé première série. Très bien, très bien. Là na tang na comme na 3e ngabi na ke na commerce presque ba camarade to tanga na ba première na 2e na nini. Bon, je parle de ça commercial. Na ke na peka na commercial. Ni na ko ça commercial. Mais vu pe YouTube ils ont sanga peka na monde pe chronique na bi pe ko simba micro lisangu na ninga mukiete na théâtre. Cela veut dire que des années zaidi na makila déjà ya TV. Papa déjà aloba na nga déjà na linga mama mingi parce que mama to vaina étant asali boy na biso. Mama na penza nzambe kaka mutalinga ke moni mutia malamu ne epe yango pe ebundela etilelo. Très bien. Mama nyo kwa mina biso ke na banzela mai aya tika biso ba inane akeko luka aobenga nga biso na kina libongo atindi baninga na enga na zuba masangu na zuba ba wangila bambika na teki na libongo wana au moins na susu mbongo na ki susu na agence ya Soficom mabete pour na pub bon c'est pas grave na tini na agence bato ba benzela mbanda ke zalaka na agence wana agence wana bano ça la succès à l'époque parce que donc ezalaka ti lelo ezali te parce que fonga mebele liboso to ketika na ponga bi au moins na kina bana msu banda 8h ti msu 12h longo na japon mama ka zo mbongo kuna na agence ateka vraiment ekoli senga parce que ko tala ke nga lobi mama pe kuna zo sala papa pe kuna na poto aoluka na kota na nga théâtre mais na kota pe théâtre tozo ya wana pour nga na zana wana yo tozo vraiment dans parcours na yo donc ça dire alilo pena toye na palais donc je signale que ayambinga na résidence na ye un grand merci pour la considération et je signale bana juillet nyonso le 7 juillet, c'est le jour de mon naissance. Oh là là. Donc, on fêtait ensemble avec vous. Mais comme d'habitude, chaque le 7 juillet, on fêtait avec les orphelins. Bano batika ba deminu sonzambe asalinga grâce à Pessinga Makoki le 7 juillet on a des sous pour qu'on fêter ensemble na bango mais le 7 juillet c'est mon anniversaire. L'héritage yo penado monaka que tu as eu quand même à bénéficier à côté des mamans et papa. Il y a ba parents na yo ezalaka nini Rosine. Po nangai namona parce que Alexandre vie ba misanga na vie. Très bien. Balakisa ngai yebele o bene ba papa baloba binako yebata la kwanga. Très bien. Balakisa vraiment ebele o pina leo so naza muchop grâce na bango. So na Rosie na Rosie ya grâce na bango. Très bien. Déjà na bo mwana déjà naibaki nyonso ya mabete naibaki ndesi makambo kolamba misala makambo nyonso. Très bien. Na travers na bo Balakisa vraiment ebele. Balakisa nga pe nzela nzambe. Alexandre pe classe le parent envers moi na bango Rosine bazaki neni maman était trop très kanda et pas naie ba justement ya maman lorsque yo parce que ndenge na mona yo ndeti na bo mwana ozaki moi mutu makasi moi trop soko yo do bano sala moi yo soko do bano sala moi tetite swana ba réaction maman et bano za ni ndonge pa na yo ngapi na zaki moi teti na ndo sa o mina classe o papa biso za ma tata so zo tala ngai ndenga ngeko betanga nga beta mwana manzeta fufu pe siko nini eloko na ekamsa ngai ba betanga mena lilati ata bazo beta na tiaka siko na ko para kaka na siko nazo ba punition moko papa biso beta papa biso ne azabe so autangiso
il faut kanga makamona kamba moko so kangite mbata nga beta mat banzeta fe bukana banzoto nga ba mapapa plastique o mo ba mapapa mo ba ndwe kile mo ndo redi ba mapapa plastique mo ba l'époque eza so ba na ndeti mo ba mbumba so ba beti fe dessiner yo so nga ba beta nga nango ba lek na so ba beti bango ba olela lokwa ba kufa nga so ba beti ngai car papa pardon na yo ki non sa souté papa pardon au mona les batiki nga kamba moko na tiki olela très bien moi mi je na na passe nga bina ndole na passe merci vraiment maman ce qu'on doit aussi pourtant parce qu'à l'époque maman ce qu'on doit voyager donc il va goma très bien les bazana papa non vie qui moi bien parce que mi so moi famille aime so bato to boya koloba na TV famille mingi ya papa ezapena moi libanda bazana bolingo mo na famille bazana Kinshasa awa nga bina na kola ki moi bien na regretta po bakenda poto si bazaka na kinya vraiment engoze lumbe na famille yango engoze lumbe parce que koto bena famille papa ambiso somo batata moi sinanga na bakoko nanga bazabi na batu penze to ye kota famille mama siko moi kimia kota famille papa ambiso penza yango mo ngamba makila wana penza moi biso bina to makila kota bo papa moi batata moi sina biso ba pena batu mo be biso famille na c'est une fête il faut sentir une famille ngenda ezali yango mona ngabina muchopu na zabana kota makila kota bo papa penza famille na soko balinga ambiance biso soko mela reformela famille na soko bongo soko kolia o muto o tipo to bolingo to sanganaka ngasko na sala moi ni na ngasiko vina ngai na koli na côté la famille très bien indépendant mais nazana bango kaka ba yuyu manzambi tata mwasi na ngai ma tante chérie alinganga mbali maestro na leka papa na biso yemi muta sala ngana zala biso ba kitoko boye yeni muta sala ba kolie ya ngwana ya isko na Canada alinganga ya Canada taka muta otino na Canada ya jeté on va perruque ba bilamba ba fantaisie na travers na ça là vraiment bien ma casse mais maman biso sikoyo ane ko kokasko papa biso te kokoke na sans ni wili tiko beta bana ko beta pe mona boyeti papa so ba pinite ba bouchon ba otanga i awawa ba pinisi ba simiso eloko papa na osala le souté na sira ba papa na biso sans souci le ba osa ba carnaval na ba mama chako mo ngana landi bona ju ba leki na ba na quartier au moins biso na toke carnaval wa papa so ko kan biso nanya kena bango rosile no ya yo ya leka non chicot papa so comme tali kokuma amtali kokuma amtakanda amtakanda papa ya biso mama so ko ndo linga bongo te mais et puis ça se peut pas pini et puis ça se peut pas moi ba linement pe na vie c'est pe papa biso kena na moi rigueur to ngato za ba mo pe ba terre à terre mo boye ba YouTube au cara ba TV comme te comme ça biso ba bon so impoli ba ni mais famille mo bien éduquée famille ngenda ba to ba bi famille ngenda na kasavu bona na lisala ba yebi on tourne famille ba joueur merci voilà mesdames et messieurs là c'était maman Toyambi Rosine elle a une vie elle a sa famille c'est une femme aussi c'est une maman en tout cas il faut que lorsque nous passons dans des télévisions, lorsque nous faisons des émissions comme ça, il faut tout le rappeler koye ba place ba outi ba place ba kololi même si ata pour un moté mais le respect en tout cas zalaka arme à liboso pe message à liboso ngana na tambola kana mo surtout pembeni ya bande kona biso ya basi Rosine oye kokoma na théâtre ndé. Oui, à l'époque na zeki na lemba na famille ya ba tata mwasi na famille alanga j'étais sali famille alanga na komona groupe ya les érudits ya président Kasika Songo à l'époque ba kangaki ba bobo manoka ba mamisa chama ba Mike la Duchesse ba Chief Matuza ba Sam Katokolo ba mama Virginie ba mama Valentine ba zemi na vraiment belé ba mama Chok ba zeki na ba Tatu Kalombo très bien bona bazo beta penza na ndenga mkete ba kangaki donc était au rendez-vous et comment na so hôtel Chic Choc hôtel Bango notala ngabi ngabi na il faut na sa théâtre mais pour na sa théâtre ngo ebane non boye na ndo lingobi na mingi OK na linga ko bina na ndo banga il faut na za danseuse papa Wemba na benga na Julie Mulanga taka niveau na kino benga na Julie Mulanga OK wana sire ba émission ndo leka
Ce qui Alaïne, hein? Ouais, F Alaïne. F Alaïne. Et pas concert na biso nani na CMB DJ. Ouais. OK. Dans une mora Gilles Moulanga na bengio to répéter na couleur Amadia Coco et papa ouais nga bifonga na bina papa moi fioti à l'époque. Tata moi na biso akufa mama Yvette alanga ongenda abeng mama abiso. Très bien. Wade papa so kena de poto. Wamba 2006. Abeng papa abiso et abeng maman abiso abi Rose José Rosine bon on a Marlène tata moi na ngape musu ya moi jeune fille hein. Très bien. Ba linga ba kende ko kota ki danseuse ba okende obi ke kuna eza mamba kiss e bank sinanga mo pe na ngapa bo musana biso ke ça les ana mamba kiss kuna mama sa benga bina obi ke papa bina linga no makambo te loble biso ba mono komi danseuse on ko bina so ba sengi opesanga opesa papa bino Maman abani déjà maman so ba bongo yub no muni loko sele zati papa na ba botanga classe yub ningo tika ma classe ke ko bina bitalo so ba sengi okube talinga ite et senga pe ko banga ngaza po san koma na star po na salle na zesu na kati ya école na biso na salle na biso na ndeko sala animation na kati ya salle ba classe bando sepela na nga makasi so ba liko binela bango na bandi ko ko lobela ba makambo be yub ne fusa ka théâtre il faut ça ka danseuse na on réfléchit na bisi Marlène tata mon sinanga na Marlène nga loka ba boyina bima na za danseuse nga na ke sa théâtre nga il faut na koma ka star babela nga nzila nga il faut na koma ka star le ba utala nga ba obenga nga muchopi wa ku muchopi ba benga Rosine très bien Nathalie théâtre na ba na ke chic show nga chic show bataminene ba za kuna nga na obanga nga chic show à l'époque ba papa po ba Janifaya di boulot de zaté donc espace ba mami jokisa kuna baza kuna ngabi na kokate ngabi na kokana na chic shock tena benga na kotaka na groupe les érudits oyo ya président Kaska Songo na zipe numéro na bengi babi na nga to répétaka na lemba na sipa ya ngabi menga pe na lemba na terminus ngabi sava bo répéta journée lundi mercredi vendredi ngabi sava na ebisi ndeko na ngai Rosie Bouaki ungenda ngabi Rosie il faut que kotika ngai na kende ya solo ngabi na otobete na motu te Marlène azana na tante tata moi sa yabi nga onkeka gidanse ngabi okeki gidanse nga ke théâtre na epe bona répétition ba ezaka to benga ba onde ba no le ka jeudi très bien na benga ba ko vendredi ba na lundi na yo na kuta epe ba Chief Matuza ba yamba nga bien babi na ngai on il faut ça la lettre non il y a demande parce que les entreprises au tchapé na moi quelque chose ils ba $10 na enveloppe droit d'entrée na moni ba on tale belé wana ba maman chako na mona bona TV na moi ba on live na wana c'est qui lundi mercredi na epe na mbongo pe na tiembongo na lettre pe to komi na pesi batangi pe babi faut ça test très bien na kotaka izaka na juillet na sire ba kermesse ya le connaissent na fikin test na ngali boso to za ko ndiri ba 12 ouais ba fille to ko za la taba to za ne belé to za ba fille ata ba 9 à 10 boé na ba mi ba très bien ba banjo lexa moko na hotel kandi ba opesa ba remarque ba nini boé Chief Matuza Chief Matuza abina ngai abina na sepeli na yo na moni oyime wa mo clair na ba ninga soki olingi papa zo na test ko pesa biso mukongo te so pesa biso mukongo ba kase yo oyoki ba zo te ba benga ngo do yo faut kima rango kaka gabi merci papa ba koti ba tupanga ba ba itinga na sel ngana ebeka ba pesa ngana loba ba bina ngai yo ningo zabongo wamba masha ko bazali babi yo faut sel biso na kopena te loni ba loba na ngai pe kaka ba bina ngai c'est la biso te ba singa yi ba bina nga c'est la biso journaliste mo be o ba nimaka nga ba pesa nga test bonga na zinga bi pa so no ba nga za journaliste no ke na ba logique ati pa français na yo gafia nga bi na ti ba ngoska nga bi genre de siani ba bina nga sala ka ko ne sinenga hotel la ba mission ya dimanche bani très bien nga bi no mettre loko Hélène Kalema na bani mama le to na fikine te
inquiète. Mamie s'attendait. Yoka asala déjà théâtre, asala théâtre, comme ça na théâtre, tu n'as pas maman ngabi na minute fiki ne zeko yinda, m'a dit que ça blora Hélène Kalema. À l'époque Hélène Kalema ndo pesé. Ouais. Na kine lo Hélène Kalema abikata. Macha ba tungo sa théâtre maman na sala té. Yo sa théâtre na sala té. Allez ba maitilinga Bobo Manoka, président Bobo Manoka, c'est ka hôtel ngai. Ba maitilinga Bobo Manoka, Bobo Sen. Ba tienga Bobo. Et bah tiens Bobo na on dirait na Prince a sapé na poto Prince. OK. Ba tiens na Prince, balobi ba mi balé mi bali na yo. Ngamu na fono miss babi mi bali na yo sko ba wela yo. Yo sko fo pour na moko. Quelle équation? Camarade na mami sa ba tienga mami sa chama. Wa mami sa ba minene. Babi la duchesse ya osuki sa. Nga Ominga mona 6 000 keto na tenga bina lingi loko ifona ça na réussir ango. Très bien. Na bandi mama ngabi ba courage kanika na babi na sala kani wakamne ngo sala na vie na yo. Na vie non normal ngabi oui, comme na bi mbali ba wela nga na sala ngo leo na te. Na bandi mama ngabi bino mbale, wa moni ana posa na tikala. Bo babi te petit asala. Président Bobo Bosani. Ah papa. Na kaincha kama msusi na Bobo Manoka TV na ndo zala ta ubenga ngai. Na bino mibale wa mona otika na ngatikali. Po mtu mwa bala ngai te. La duchesse maman a coach wana. Kama na to banje wana. Ngaba zwa nga bongo. Le batali balbi yep ngaba ba arrêter na batu nyonso mtali boso nga. OK. Après ko zo film be Christine akenda Londres. OK. Chief Matuza yebisi ngam na ngomoni basanga ni mkongo na okima na mkongo na opo mkongo babi opo mkongo yo ngai so na tali mkongo e ado yo na la kisi yo yango moi bedo biso suspense exacte Chief Matuza pa vandi kaka autala ngase na loba kombo ni na lobi ngo pété là na sisi na babi na ngai ça va babi singai quand on a comme on a des zwinga babi na ngai vendredi il y a la biso rouge noir. Très bien. Tenir en rouge noir ndet on kolata. Na c'est on peut clair na sisi le quoi peut dire terrasse na bendi bi batif Matuza pembe. Tombe la ta mort. Tala de akay na des arabo babi na yo déjà on a des grand star. Babi sanga bomba macho babi na kangama na musala o. Kangama na musala. So là na jouer bilo rana ba mo ba di oloba. Bon mo na obimisa. Moto tabimisa système on ezali na bangote. Après to va répéter na biso. Président Kassa au tipo toyer. Polenga na yaka ya zeki non te au tipo toyer. Très bien. Les gars c'est ce que photo ça ba film à poto. Ngana eli film kin, na habité le ba film ya poto ezalaka. Très bien. Ce que to ça film mo be fait le kana poto. Ngabinga ngana poste ba mona na poto te. Ngana poste ba mona ngande awa télévision na confirmer son le kana nzela ba bela ngai awa ndeni ba memanga na ke ko tourner na poto. Si go président Kassa ndo senga ce que faut bon répéter atala rabino. To bandi o répéter kota babi bukolo groupe aye il faut jouer makasi wana ko bango wa mukolo groupe aye si ko ngade tellement de na lelo ko de ataka de na sa de ba makam na déjà na banga na ngate de to mesana na bango so moni ka za yebo mukolo groupe mais déjà majorité de ba voter ngai babi na ngai babi yo kutuka si so amonyoka au chona rôle. Si vous avez un poto président, respect président, ngapena retard. Abi na retard be pon ngapite papa na ndeko bela. Abi kota no sen, but just wanjo kota sen, au ko chabi so kota. Na kota be asimi ngal boka bi bo moni azal ko anani. But musu wanjo ba dio pesa. Abi jouer na azal ko au jouer ko anani. Na ye longi na ye, na jouer au jouer ko anani. But boy batabi o. Bo mo te sila mobimba. Président Kassa. Président Kassa c'est abi bon on a tike sila mobimba yewa ne longi ozande kwa sila ngabite na ande konete la solo abi oh non wakasa bangi lo ne c'est pas possible faut bo cadrer lenga ye azo jouer le quoi sila azene longi le quoi sila non na benga non sila bon ba yeba de ba utena groupe Simba na bango kuna et ko tombe pe na tournage je me suis répété après de vendre pe Mam Cécile pas yé na maman Léa. Très bien. Ba yé pe ne pas kasi muninga bango ti poto ba vanzi wana pe na habite soki mam so yé ba pe à l'époque. Ai sabi si la tala yo ya mukie yo. Ngape na télé pe ka bonjour bon mwana. Na moto c'est belé. Na raisonner sur lui solo vraiment. Après président Kassa to jouer na film ngo zaka didi ki nwani.
bobo pe a souffra qui na film yango ba jouer senga pe mo ba tableau mo be na jouer pe na kini pe ba moninga pe mo moko ba tableau moko après na yo longwa lemba na est-ce que pas na biso est-ce que to yo foutela ce que maman biso na ngirengere très bien ne parti on na monisco groupe maman lingé bandi ngabi malam na travailler na ngana maman linga awa lo kwa ngana za ngirengere la mère oyo lo kwa na ngiri maman linga za kimbangu lemba musika ba transport on peut pas simbongo même suppose pe mbongo te na bengi pe maman linga à l'époque on a baba no futa binote pas kasi na no futa biso même 50 francs transport non soit te ba pesa ka bango te ba no pesa ka ba président bobo biso ba ta sika bino ba ta sika mais non yeba comme susu ka ale to tourner un film et si ba bengi biso ba pesa biso mo ba transport mo ba transport mo ngabi eloko pesa la pe bien ba pesa so ba transport mais ndenge bina bango bazalaki bazwaki koleka biso très bien ndenge bengi pe maman lingati maman linga bina ngai be yaka na ndako na ngai na vanda esika bo na esi be camarade na ngai na dej momot ana ngula yebe tondo sani théâtre na ndo meme ngabi na dej to ke pa maman linga très bien maman linga lokwa za peme na za mwasi ozana biso pe bien ke ba mibali po ba mibali yobika ba linga ka bando kasi biso me maman ozana mutema na biso bo maman les gens to continuer on ba linga ka pe il faut tenter. Si vous avez c'est pas là na mama chako. Après époque mama chako longwe na yi. Les mama chako longwe, ndesko ko pousser ngapela na ngiringi na moni mama linga. Na tikele na bolingo mo ya mama chako. Na bi ka mama ba ko sanga mabe mama okote la biso. Très bien. OK. Au moni ezaki bongo. Là to ke pa mama linga na camarade na mama linga c'est pe nanga. Abi alors ba bino bali ba camarade na juillet. Na libo bo travailler ensemble te po bo négliger musala boko cha amisi na kata. Nanga itia pe quelque chose na obe comment peut l'être na okande ezala. Yakana. Na ye nango wana. Après 5 jours na ya jour bo ba répéter. Ba no répéter mardi na jeudi. Très bien. Na ye pe mardi na pesi pe demande na makamna nyonso na muni ba papa Dudu. Bwana papa Louf Luvanga doit va kufa a pe son nom papa Louf. Ma vie est belle. Papa Zexo a simbi scénario. Il faut seper là. A comment de film belé. Ba nzontingere ya CD ba yebi papa Luvanga dio. L'air a moninga na scène, ba mayitinga scène. Dia na ute de pa ya nani kuna pakasi na bomba eti na sepe mama vérité. Kota scène. Pia ça les gagne. Très bien. Papa Doudou a scène manette na zo financer ki ya ko mama kamnae atiki non. Abi c'est qui le nom abi papa Rosie abi wando ya mwasi nanga mama Rose c'est quoi mwasi nanga ya mokendo ya tumbolinga wana très bien to seki wana mama linga ye ba bisi babi mama moi ce rôle photo tourner vendredi bo pc ka rôle pour na minute to mona biso muto tia iso na rôle te muto bande ko tia ko kate akangele nga kanda tia longwa na ebite ce to bona na so lo bisa ngai amolo koni singa na yo boto le place ne premier film ba préparer mama etinga mama linga matin en scène pia na niati très bien ndé côté na côté pa mama linga banda na banda le quoi ndé na 2006 ya ba suka na ndenge na évoluer pa mama linga ti na 2010 ndé na eko longwe pa mama linga après 2010 tu es après 2010 na keko évoluer na ba nzonzingi na ki pa major zolozolo parce que mama linga pe a fongwele nga ba porte ba nzonzingi azaki à chaque fois que major a bengi moi benga major ti langa tableau moko au moi pa meminga pa JC songo ti langa ye bande ko sepela na nga de na ko joueli bano balanga de ozali a grand artiste pose o complexé na acteur te ba yaya te po ba misusu soit théâtre bandila o bango jouer misusu na l'époque na ba Gabriel ba mama e bakata ba mama Leya ba mama Sila o banga mais nga no jouer na bango no banga te de na ko évoluer après mama Chako na ba mama Mindondo personnel mama Mindondo ba bi muchopi wana pa mama linga to créer ka bale na ndo bina bale to ko bina pe na ba Alde la Gombe ba Wallonie Bruxelles ba to ko benga pe ba nzonzinga bale po na linga ki ko bina bena ba mama Mindondo ba bi to ju cop mo be fait to ke poto na ba patito e rataki babi to benga muchopi alonge pa mama linga to ya mwana na meti sikonga na yebite kombo ya muchopi wana do botama wapi bon na zongi sima pona kombo muchopi ngana ndeko jouer na kombo Rosie après tellement na ndeko jouer na oningana papa Louvre à l'époque to le kana Congo Web et pas Chabani Record PDG Chabani Record et là tombé kana tableau na ngai c'est ba on monter président Chabani Record il faut kota so akoti kaka
Au bout de ça, la fille, ningana le quoi muchopi boy. Il y a l'hésité, ningana comment pas louva seki. L'air est non à répéter, on a yo bena PDG chabani record abi ningana le quoi muchopi. Ya si ama ya mabele. Et ngabi votre quand comment ma belle na lina angote. Rabi moi na mama linga, le quoi chef na pso répétition. Abanisko otumbola muchopi sen. Ngabi chef za mkolo te papa comme ni opesa comme ma bebo opesa comme muchopi comme ma bebo ndeni no muchopi sen ba otumbola ngabo mama linga yo ki anga kangia film to bandi film asika fena jouer moi na mama linga mama kambo kama de mama linga il faut gagner na masanga na servi mama makambo mama bengi muchopi kara muchopi mama linga isi cameraman kata non papa kata woni ze papa mailo kata no mailo kata yo Rosie muchopi mama comment na Rosie na bengi yo muchopi lelo depuis comment na ko muchopi na bengi yo muchopi yo sikoyo mama linga bi na bengi muchopi boya siko longola papa cha action muchopi mama na jouer moi ton autre tourner vendredi pour les camarades mardi na les candidats muchopi yo nga et simbi Yonga mami kumbe kangi bena ndano sini bando sekanga kumbwana. Okina njabi muchopi. Mbote muchopi ngali kumbo mabe simbi. Ndene eko tika na sepele na ngo. Tilelo. Siko koma muchopi ngo e comme référence. Mutu atazi aobenga mutu. Allo, na pousse mso numéro songolo ya mutu lingani. Tabli ba sekina ba muchopi. Siko koma muchopi ba okanga yango facilement pour babi ke komo ezengo e mabe ya salité. Très bien. Dès que on l'a tanga sko nzoto etikalanga tile na mona comment ezati na te mais e fongwe la nga ba ko mais tina te yango na ka comment et comment tina c'est ça voilà en tout cas Ozali na parcours tu as joué tu as travaillé avec icône ya théâtre ya mboka na biso il faut qu'on se le dise parmi épée et s'il faut go benga bango grand ya théâtre tu en fais partie par rapport ya CV na yo mais le théâtre que tu as fait hier avec le théâtre qui est aujourd'hui, maman. Au coquille, comme ça, moi, comparaison, moi, il y a théâtre lobby, il y a théâtre lobby, différence, il y a ma case. Très bien. Il y a tout le monde internet, sinon, des on a vu. So, baby, c'est théâtre. Théâtre est calé. Les autres jeux, tu rôle moine. Et là, il est moine et bien. Tu rôle ndumba. Puis, histoire na biso pe na tango ana, ils qui se battu ba hotel na bana, na ba parents, ba vandi, na ba pasteur. Ozomona ba hotel ngo penza ba seki ba lembi ba yini yo pe. Mais différence c'est ce que biso eza awa mingi toye na trop moi sexy mo boye, na moi bêtise pe musu na malo. OK. Para ko tala ngona mwana te na bana te ba pasteur ba ko baye pe te moi théâtre kota exact moi différence on a pe o ba tu ba benga biso ba yisa biso très bien mais na ndenge pe ya visibilité o sali ba tu penza lelo yo eza YouTube très bien pour YouTube mutana facilité film est tourné ngo lelo même sous semaine on est ebandi to fait semaine ekoti mais na CD pour retourner film na juillet et puis même sous décembre novembre et ben nous on fait temps et nous on temps il y a mon à l'époque major Zolozolo ndo sama kamunyo so awawa soka sali pas l'air à zongimba moi qui bisa et ndo umelaté major même moi un mois film ebimi ba papa so Alpha Bokole Rémi ba papa so Titi Kambulu Bako bazena moi vitesse parce que bazali qui sont parti à poto batinimbo baseli ba musala. Très bien. Mais awa siko na ko tourner na lelo le batalinga et miso to sali lelo na yo ka lelo na poko ekoti. Ekoti moi ce que avantage ya YouTube ba tu musuba na facilité maman beti muchopi pa amoni pe chaîne nga zuni numéro téléphone to ndiko sola ngana pe mbala moko. Très bien. Papa c'est des fois luka producteur a luka acteur moi so zene maman linga to zene maman ya papa Sonzo et ya maman boli ba ndiko luka ba musuba ju bango te maman boli maman linga msoto ba fille on était et comme ils étaient le canon producteur o ba te belé pe taper ma balle pe ba attaquer en bongo poni mutasali une année aoluko oui azoluka numéro aoluka numéro auzwa ote akute na mutu so aluli azui akena e mususu bon moi be na coïncidence ka ayi Kishasa akute no na nzila na linga komi tukanga photo pesa na numéro de téléphone misu ba to pe ma balle bon misu ba producteur ba pesa misu ba to bando commerce ba filmer à l'époque wana moi asi ba bengi bango ba de kozwa
mais YouTube lelo e facilité ba na ba réseaux sociaux ba Facebook oyo moto obeta ka muchopi mbamo na bimi mbamo na internet moto aza facilité pe somisi bato banda bazo futela moto asali pe chaîne na yemoko moto asombi voiture bato bamiko voyager à travers ya YouTube. Voilà, aujourd'hui s'il faut dire un mot tout ce qui se dit que le théâtre aussi c'est un moyen pour les femmes, il y a côté ka nzoto na bango. Beaucoup de personnes mon salawana et pas na bango ezalaka juste support, mais l'objectif c'est de venir côté ka nzoto na bango. Lorsque tu apprends ça doit pas battre. Ba réaction no des alani. T'as dit moi je dirais c'est faux parce que ngai théâtre na zorango musala. OK. Au moni lelo yo bato belé ba oye ba valeur à théâtre té. Ce qui théâtre c'est que lo comment ya bandumba toni ba ba sélection inate. Très bien. Ina ti ba sala université ya ina wana parce que nga muchop boyina koma emsu maman Olive Lembe, ma maman chérie maman Olive Lembe. Et a facilité. Très bien. Ko incarner rôle mo be ngana comme maman pasteur. Dès na jouer songi na obna jouer na ko fia songi ko ndenge o jouer ki na kin makambo na kin makambo na kin makambo na ba décor dès na jouer na kin makambo na o petit ko sila auto jouer na ba président de mais yo na kin makambo nde oza sombo et puis na ma belle-mère. En tout cas, Sarah que je salue, Sarah abano benganga lobi papa na zuka muchopi kana tikali nangaka kana muchopi petit à quartier donc na tikali nangaka pa na allons-y. Vraiment eza na batu misusu bazwara biso bongo poani parce que ba rolo bande ko pesa biso surtout ba habillement na biso. Ah oui hein. Mutu muso aza pembe le repesi rôle mon jouer moi ça ndumba alati loka mukusi ayeso ayena so a déborder le ngoli su mutu mususu ba pesi rôle wana niveau la télé lamba no pembe alati selo comme kieli susu le mutu otala ngoka obna ndumbe taba ba bibisa théâtre bango ye to boite oko jouer ndumba ngai ba film badana banana seleti lelo ba rôle na jouer ba ndumba eza esika te na becha mutu libaku eza abatu bande ko considérer na nga muchopi ndumba surtout na l'époque ya CD surtout les ba major ba fula biso o jouer mwana eloka mukuse ndumba eloka mukuse ebe tira batu libaku ba benga so ba ndumba pam bosi na keki chasse na keko sakana bango eloba maka mais là muto uta poto ye amonyo façon ba solola habité muchopa ni muto ba délire muto ba ambiance mais andumba to qualifié. Très bien. Mais ça peut na muto mususu ndeto yoka azara de mo kindumba ay na théâtre ay ko baby sali subandeko ozomona ayo ko contaminer ba mo susu pe ay na théâtre azani ndumba te façon ba rôle ba pesa commissaire monde mo to mela cigarette na scène to mela bière na scène yes ko bani ko mela cigarette na vie ya scène bilamba na mko la to ko ba sepela na ipe chose na nzoto kitoko am ko la to ngo na vie quotidienne na biso libanda na biso ya scène yo amoni ba tebeli ba qualifier ki biso bongo. OK. Voilà mais est-ce que aujourd'hui tu as des enfants ozoko bota okokipe ko permettre moko ya bana na yo asala musala théâtre ngana ndako le papa bango ndo boya abi na lingite ngabi poni nga bana mibali na boyite lobi na bota pe basi abi na lingite na lingimte alors na ka bo papa lo bati mais est-ce que o nga Chris ona Lionel bazape na ko tsa bana ba théâtre mo ba rola bana na ko mape ko tsa bango mais papa bango aboyaka ate ba ndeko ya papa na kota poto babi roti ko tsa bana sona monde ba na théâtre po ba yo ko na poser lengi ya théâtre. OK. Et pas na yo qu'est-ce que tu oya ko kana théâtre yo ko ba papa ba no linga okoma journaliste yo moko okenda ko sa commercial pour ça dans l'économie okoma dame moko boye na théâtre oya ko luka nini pena exactement Rosine tellement théâtre ezaki ko le loko ba tindika kingai loko ba ba prophétiser pour nanga mais nga nande ko yebate muto biyo na so ki danser ces simba so ki na théâtre simba yo pe na danser na vanda ba ninga makam na obeta il faut seka. Très bien. Nga maki na danser na vanda maki na lo bate ba tu na Rosette un problème muto ponga kota maki na zone sa théâtre ba tu na bena babi
moto pas na problème pourquoi oloba te po nga zeke animatrice na ndenge mkiete ba tu ba oswana nga so na yeka il faut ko kata oswana sila na zeki bena bobu pe na zeki na 20 obeta mima sula te elokuta ni na opesa bino elengi tu bo kabela na pesa ngo elengi tala te yango na eko sepla na ngo sikole na ote apete yetu ngapi funa koma lokwa bango ngapi funa koma lokwa bango ngamo bene na eko sepela na yango ngapi na ngina osa théâtre bene pona koma bina star batala ngai na nzela mais na mona sikole na coach yango ngabi te na boulot na musala amutu pena donc apesa osusu groupe na théâtre oyo pena do bandoza pena parler sur fandi donc yoki elengi mo boy moi je vais faire ndeti ndenge papa no bien maman na sala ezali na basé belé ten okotanga na même ata mi baleka o ba piso pena mo groupe na théâtre quand tu étais encore à la maison. Oui, là nazala ki na nda ku na hôpital ezali ya na biso mam Cécile. OK. Na bande ko tela nga mfuna koma bina loko aye parce que azaki soko na hôpital na osepela na osepela na oka bien très bien mais na hôpital ke ndepe na komi siko na komi nga muchopi na mona su loko na za su yete na moni muta qu'est-ce qu'on a na nzela na ye donc ki yo o kati na yo bimi ki nga siko nga parce qu'on a bimi siko o ngai pe na bimi siko o nga penses-tu qu'avec tes ambitions en vie oyozanango na mosala no ya théâtre facilement tu peux bien kokokisa? Oui, non kokokisa. Qu'est-ce que tu regrettes na théâtre? Le plus grand regret ya Rosine na théâtre. Comment kende? Ko regretter le plus grand regret na yo na monde théâtral. Non, le bon derrière la caméra. Non, mais tout ça la émission. Non. Mais tout ça en pleine émission, vous voyez. Donc tout ça en pleine émission, tout qui ne malé malembe. Faut payer bande copé air ba c'est qui air mon pe balobi Rosine c'est quoi yit. Le plus grand la ka bili ba diabo. Marmi bili na le bon bateau ba hôtel ba comprendre parce que c'est sur l'eau à cicater. Na musa na biso parce que musa na biso déjà et comment on déjà et to bani bali mza pona terme loka muta kala public tu as une loko ya ko cacheter très bien valeur et respect ba yebi ya ba vie na biso ko leka biso moko OK c'est un peu ça mais aux autres on va wana na succès bon c'est belé mais na le bika bon ba comprendre mais na bino loko la ba bona conscience ba epé boza na base bona niveau qu'est-ce que vous faites nanga mona bino pour que makambo yo peut-être oyo ozoloba ya ba diabo ya mutakala public et luka moyen SCC ezwa moi sens mosusu esenga ka photos na bolingo biso na biso bolingo penza auto banda comme on disait que à l'époque lipa ya les tondo de tournage ba major zolo batie plateau mapa na tie mateka ona tie sardine au kati yango to liani très bien c'est to zongi nango. La lire vont les choses, penses-tu que Bilokwana et Koki Kozon ressources sur le monde théâtral? Et ça vraiment moi passe. Pour mon tournoi soit commis azan aposa yeba lingaye ko le kabaninga. OK. Yé pas comme un intérêt mon ko boye pour aboma baninga. OK. Yeba moné malamu to ba mona baninga mabe. Et ça vraiment passe surtout na business internet to continue nango. Mototo akomi na ba chaîne na ye azoluka na gagner batu na nga ba am na ngai batala ngai na sala boye soki na ye pa na ye to kangami est-ce que obenda nga succès na nga akobenda nga lupemba ozomona kwa lele koma na ba fanatique ba benga ka biso motu so mo so na benga kingane obenga ke poani nango au moins même na ba fanatique très bien ba komi ko banga suna sola na kingani na sola pena ndeko kingani mais na oboya ko biso kombo au moins na ba fanatique ba komi ko bangela na biso. Ah oui. Pour ngai eza passe papa tade na ndenge to kende. To keka na bande ka ya la paix to zaka na bande ya la paix mais keba kaka. Keba. Ça dit beaucoup. Choix na yo ya ba rôle. En tout cas je vous ai vu na Kin Makambo encore une fois na cessamment ici à part na chaîne na yo na utaki pe komono susu na ma belle-mère. Ces choix là pour ta kiango et pas nayo par rapport à ton ancienneté, par rapport à un casting où tu avais mérité. Ndenge belle vie quand il a patron na to bande konyo sende ba sala ba film na bango. Très bien.
l'air au comment histoire moninga lelo na comment comment histoire là na comment histoire na penser que maman top il faut jouer en gros maman de la paix maman bakata maman Léa étoile ndenge bango pele ba komara film ba pensaka na ngai na biloko wana très bien ozomona de l'air to yinaki osala ma belle mère l'air belle obeta listolo déjà que Gesho na Pierrot bazana petite sœur na bango Muchopi oh déjà kutu ba nyso ba bien ma beza déjà poni toi ami ça toi mutu déjà on a degré moko impossible mutu la hôtel déjà ba tout na biso ba fait ka ba tia Muchopi wana ne kota ba décor là to jeune ba Saint-Paco Muchopi ba yeba ki na ba tia Muchopi wana très bien poni ba biso nyonso ba artiste ba bengisi biso mutu na mutu azosepela na place esengeli ya kochaye voilà ndeto yebi deke role kolela botiki nango mama étoile étoile alelaka meske oyo baketi ya mutu alelaka nete misu makasi omotele mutu ata atali ata na bafanatike so bakopa iti role so batiaka étoile ngo za kitoko mutu akanda basi botibi na papa ale makambo na asalaka yebi na kobina papa moya loyenge so otyango mutu boye omwa mutu ya mutu aza na barole oyo esimbaka na ye très bien nga na pona role te na esa bango abina la polyvalente voir même film na nga moko awa eleke pa na nga ya mwana likinda na jouer au moins que na changer elobeli na koti na koloba lek na jouer ngo ba mato ba président ba papa na biso ba bobo ba papa Serge ba papa Pierrot na ba papa Serge ba bi mucho ozongisi so ma bomengo na jouer na tonalité ya ba mama ya ba Congo munoro mama nanya ndeko loba ngana linga kana ngai bongo te soko selinga li makambo omoni na ine lo mususu mais tellement que chaîne na eza chaîne oh non le bat ba kobi no ko mesani na ngote non te mais so ba yiba omona ke mutupa amimi biso bene lo mususu très bien na même sur la ligne parce que na saka fika na joie songi te tu vois na joie rôle tout tu comme mutu na mtazana ndenge o alingelaka très bien belle vanga olinganga so na jouer pa na zana suki coupe naza na periki te na mutu mais nga na sala tout na longole likantanga mère batu batini langa ba periki le ba omona yo tala mama kasi nga na otia periki te ba omona nga selinga na lingana nga ko na longola ki de image ya oriedo ba no tiango par rapport ya idée o ya concevoir na film rôle na ngai na la muta telinga mona mnate ebalani donc na habillement donc costume ya wanda yebisa ngai voilà yina bila mama lokwa terre qu'est-ce que mutu musela omona ngai ya mutu palati bende no ozana bilamba te ya belfine nga osenga ngai très bien ndenga zo senga ozomona mais ça pe na mutu mususu mutu pinga o jouer pa na wana songi te ozo no film normal to mona rango pe mais belle aloba de yo kutu koyeba de na belle TV rôle no yo oza kaka mutu songi elle connaît sur za posa ida au chaka kaida ozomona c'est un peu ça voilà aujourd'hui c'est que la société congolaise la nation congolaise bakoki kozala fier et pas Muchopi bakozala fier na ye nani na mosalo nyonso yozo sala vraiment il faut baza fier na ngai na pesa babiloko mususu o batu basatanda kate très bien ngapi na Muchopi ko na minzima OK na zabna so na jouer na vandi na bina na jouer le pina ngapi na selfie be tala ya GT sous commentaire sous ezana sous 2000 commentaires sous yo besoin 500 ya jeté pour mutu akanga kombo no mutu obenga yo abimela ta JO o sepeli sibiso non obimisi biso maya miso nanya kela yo ya jeté très bien babiso bena lelo bakonza mboka so ba okanisela ka penza biso ba artiste nga Muchopi na zape parmi OK voilà mais toye pe wana au sali temps ebelé c'est plus de 10 ans ce qui est une mémoire na ngezali malamu na monde au théâtre 10 ans moutier et ya mona lobi plus de 10 ans théâtre Ememe Léonine théâtre Ememe linga makambo ebele papa bilo musto ko loba ngona TVT post te to loba oyo do loba makana télévision te nga siko tellement moi bonzambe ezali na lobi oyo kaka eloba makana télévision o wana mususu to loba te yango wana ko Ememe linga ebele théâtre Ememe linga bene ebele eno liboso non
lelo naza muchopi grâce lelo théâtre c'est lelo na leki na nzela Très bien. bato babengi muchopi tolinga ko mingo telemi pe et grâce à théâtre Très bien. déjà ko yeba déjà mutu déjà va na ndako ba betali solo na yo na ba commentaire ba discuter pour na yo muchopi et déjà grâce à théâtre pour telenga déjà implice ko kabakut ko loba kututé Très bien. et mboka bandi ko na biso ba kabara ozomona lelo eselinga makambo belé lelo pe ofandi pe na ndako pe boye ba mama abino pe baza pe bayibi mucho pasala théâtre na micho mucho pe surtout bengi na likambo Fait Ebima. ebima ozomona grâce à théâtre par ba privé lo mususu Voilà. Oyo etanisaka yo pena ndona bongamo. Te ezandinga mabete po to komo kena biso dans la suka. Etanisaka yo pena maya miso na musala oyo salaka théâtre. Oyo eza pena libaku po eshoka yo pena makasi. Ekoki kozala nini po ezala conseil pe leçon pour na bandeko baotala mochopi. bazui réponse Non. bazui réponse là-bas Mais ebele oyebi ke ebele baza. mafinga tokoka supporter yango te omoni atoza moto ozaka kif t'as dit des fois ata pasteur de la foi ndenge aza bongo eza mpe na makambo so bakoloba ne mpe echoke esali epasi mafinga tokosupporter yango te moto mosusu ovanda boye yo mo batindeli o lien otali titre batie na makambo oloba nayebi mutuna makondi te yo mo mituni monzie nasali mokili nini okofanda bokoti na commentaire bazofinga yo lokola bayebi yo yaya nde toza boye na yo na nga na ndeko otala nga moto akela biso ya nzambe eza nzambe mele yo obosani ke toza bikelamu ya papa nzambe pe en plus bato bafingaka biso baka bacongolais biso na yo toa nzoto poso moko makila moko ese intrajet te nigérien te po nigérien makambo ya biso ayebi yango te motu na makolo bandeko na soki babrazavilloise bango comprendre biso bacongolais tolingani te totondi na internet wana mingi bacongolais mais otala ndeko no congolais azofinga yo lokola motu moko bapesi mbongo mpo baboma yo na elokuta ta bamakambo so elekelanga na internet nga mona otala na isi nzambe nafukami ngabi nzambe makambo eleka na internet so nga nasalaki yango to nalobaki oyo baolobela nga likolo ya mabele ya ngai nzambe pinye nga boma ngai nzambe so nayebi yango te pambola ngai nzambe nalingi juin esila te juillet esila te nzambe pambola ngai na makambo naosala tala conséquence nzambe apamboli ngai na mokie lobi ozwaki carburant nazwaki carburant lobi ozwaki carburant epesi siko otala mona niveau bato bato bafingi ngai natie bavideo na tiktok na omema orgueil ouais mais lobi bafingaki yo moto apasi moto anzalaza na eloko te mokala page esalaka mochopa na nini mochopa na eloko te yo fi salite mochopa ebolata te salite nayebi olata te salite mais mochopa makasi na comptabilité na osa calcul bilan na nga aza mpe moto mpe azofinga peut-être donc aza même ata na salon ndenge donc tofandi boye te baofinga mochopa wana na eloko te nga bisava nzambe mochopa wana na eloko te nzambe pangusanga ma ya miso bato baofinga nga mochopa wana na eloko te ka youtube nga na bino tosala yango kaka na bato mitema na bango etutaka mochopa ezwa ata oyo mochopa wana na eloko te nasombi voiture na bandino na voiture nga binzambe pangusanga na mpinzoli nalonga nano na vie nasomba na voiture nalonga nano na vie ya batandi po bamona ke naza mpe capable ya osomba lopango na bandi mpe kotonga mpe lopango ata demi parcelle na ngai na ngai na voyager oyebi ngabi na voyager belle vie comme ama mtu pour voyager c'est bien beau voyager après yé après on dit aux express on dit aux moto te o gagner ni ba moni okaka mtu pour voyager ba sali ba analyse ba CPL o prouver mutu te somba eloko no transport no esunga ka yo na église na bana na ole ba ndoke classe na musala na yo voyage à terre après décembre au beta no ba tourner na ba Dubaï ba Turquie ndengo lingo ken
kosala concours na mutu te. Très bien. Kosala concours na mutu te. Mutu na mutu aza na air na ye, aza na likambo ne nzamba pesa. Très bien. Ah oui. Likambo esala biso mafinga. Nde tovanda boye, boko finga muchopi olala na ngai te. Oyebi calcul na ngai te, oyebi projet na ngai te. Te bazane na besoin ba yeba o bino bozala nango. Donc c'est que lobi ba ke kovanda na kermesse. Soit disait bandeko ba osela nga be miso ba simbi kotonga nga na bato bazali ba okamwa bango. Au moins que ba mibali ba ke kovanda place mo ba otonga nga. Ta kuto asombi te. Fouti. Pourquoi Omega? Kasi est foutu. Nous apprenons que est foutu au pot ndenge au leka qui na télévision pour parler. Il paraît au manquant maman si la respect yango lelo est foutu quand même aux récompense aux mutuka. Non. C'est ce qui se dit. N'importe quoi papa wana eza bato ba loba. Nga manka ni mutu na TV. Na maka mutu te ngapi na bike yo manka mutu do na maka ni mutu na TV nga rozi muchopi oyo mutu o manka e futanga na nini fe o te kitanga po nga na mwana ya nzambe. Très bien. Mama na nga bela na nzima na tika ete na vanda na mama na ngai na lela butu mo nzambe pesa ngai 10 francs po lelo senga na 8 mère wana kuna oliani awamela kisi ndeni. Mais le contraire, écoute, bango nde bafongweli nga ba porte. Ba porte, ah oui, c'est ça, c'est ça. Bafongweli nga ba porte. Nazo zanga mbongo na nango na sande nini mbongo calcul me batu o bazo benga ngai mchopi ndoki mawa non ofinga mingi mela bière mela ni tant que moi maele na nazo bomba le na moni ke mbongo na nga o na zana ngo na oyo na bimisa kesi na nga. Et Sungingaï, quelque part, le malheur est bon. Ah, ben oui, hein. Ah, ben oui. Moutoumso, quand tu as su au finger, bah, c'est pénal, bah, commentaire. Moutoumso, a CP, il faut CP, ça y est, on a commentaire. Moutoumso, pas zui, bah, bêta qui est solo, à zui, Moutoumso, pas l'équipe, na lingi na ngape au kota. Au kota, na bisi na ngote, on va pas commentaire. Surtout, Moutoumso, a tel commentaire, to bundite et le côté, mais alors, bah, ah, zui, pénal, fait pas bêta, yo, Moutoumso. Si on Moutoumso, pongo, na yebi na ngape yote. Non, c'est pas bino qui est qui nanyo toza naye nanyo tova naye c'est ça aussi muto mso ko commenter muto pa na zife ba bete na ba zokse ba kate longi même si muto bo sola ni boliaka naye mais alingi yote mais muto pi question eza ya polémique te obunda qui peut réellement na ndeko na yo mimika bo non c'est faux bo simana qui peut na nzoto c'est faux to mona nte to sai mikole bele banda to tourna na tournage ngana pas belle vie to seka to solo la kitoko film open na nzimite no ekoti banda wana no kuta wana na tournage te donc nyonso zo nangoka une façon ka ya ko saluer ka voile na yo ba base mutatali ke to comme ok na fin du mois revenir à YouTube na créer mon chopi analytique et créer 20 ans mais là pour comprendre peu que et ça ba tout so ba mona ke mon chopa o ya moi no so tikele o ya le connaît ba Naomi Barcelone de bayaki ko imposer na YouTube ba le ba casser mais là ba le ba casser ngana bo bossa na ke na mwana elaka très bien na mwana nzambe très bien na mwana nzambe makasi ce qu'on a to ko tapé na production même pour 5 minutes chaîne na yo na évolution ezali ndenge nini bande ko pe ba ozali ba ko ya kolanda yo awa soki ba koki pe ko bwaka moi miso côté kuna ba pona tadinga la pa beaucoup pe ko apporter libonné na bino moko kuna une vie na bino libonné et c'est ça nga sonné ma belle c'est sonné bien voilà tozong na bakanza donc beaucoup ba ça paie moi un plus kuna et ça a quelque chose de bien une façon d'accompagner nos sœurs et nos frères na musalo bazoko sala oui et ça nga bien makasi de na kokisi 12 000 abonnés 12 000 so moi quelque non que malé mais na nga précédé OK mbangu ya paiement okokate non que malembe ba abonné ba komata malembe na okoma na 15 000 20 000 ka na okoma pe na ba 100 ka na oblia na moi 12 000 so quelque moi quelque nzambe au sala très bien na bandai ba filmer na ngai ba ngai msu ba botala nga bobi ke chana mchopa na tsanika ba émission kolobela ba polémique té
Muchope atika penza makamba ba émission nando lingaka na tombusa na monétisation et mata et puis voilà l'air yé na bandi bagag na bité pourquoi pas ngai na YouTube ba yidi de Muchope ça la théâtre pour ani ngamo pété na komaka ba film très bien nde na banda ba film bandeko boyebi te awa boza awa epa na biso awa wa boyeba ki Muchope akomaka ba film boya ko s'abonner na Rosie Muchope officiel ba film na bandaki film na biso ezoleka awa wa film na biso mwana libebi mwana libebi te pardon mwana nina mboko komune kimi yanga inzambe komoni mwana lingala eza mwana likinda ouais mwana likinda mwana likinda boya ota film na biso ba Pierrot Ndombasi baza ba Mama Top baza ba Papa Serge baza ba Étoile ba Papa Soudiata ba Nana Amelia ba Mukanya ba Bouy baza ba Mama Kambo boya vraiment pour consommer film vraiment ba féliciter nga pour na casting et ça bien casting déjà vraiment bien makasi boya ko soutenir pe Rosie Muchope et pas na bêtise pendant les quartiers très bien histoire pour les abo tali histoire pour comprendre histoire du début jusqu'à la fin souka pour comprendre histoire ça que et théâtre on va débaner non to comprendre sens non ba clair ba benganga ba yebisanga ke Muchope et OK bien que quand ba alignement ya ba grande sœur no ndé ba frapper na internet très bien OK vraiment bien makasi ko bundisa ngote très bien garder ka casting naza na pona bino boya ko s'abonner pa na ngai et sanga vraiment bien makasi déjà Belvi quand j'ai été ko jouer dans un film na biso quand des amupaya a été ko jouer na film na biso là na invité pe mama dinana a été nga za na poto soka ye pour nga jouer na film na biso oyoyo mais le quoi ça na poto depuis le mois passé a ebisé ngai Muchope na ozate na poto to solene pe na Belgique ma chérie film ko ya o tianga il faut na ko ja sous demande pas maman na nga pechanga vraiment bandeko et ça nga vraiment bien makasi le président Bobo ça d'accord papa ma kutu déjà ko lobati wana ndako na ya jouaka président Gesho kuto et quelqu'un papa ale mabana pour ya ko jouer vraiment tout le monde dépend nga aza so na ebisé karabina ngai na ozela ka obenga ngai. Merci beaucoup, voilà. Mesdames et messieurs, moi c'est Taddy Ngalapa, l'émission c'est les cours de bonne conduite. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'en profite pour dire un grand merci à ma mère fan Nyonso. Ma mère fan, le maire s'abonné, président Bébé, maman Nathalie Nanam Mosipou, Angelo Starwan, Fatou Dokonti, Makia Lapumba, Madeleine Aketa, Sol Mbemba, je te salue. En tout cas, Bertin Kondembongo, elle s'appelle Tata Moissi Abana, Aurélie Mafouka. Mafouka et Aurélie, en tout cas, que les bons Dieu te bénissent. Ma soeur, un grand merci. Nabayenyo pour la émission. Au moment où il est Mbangu, Nzambe, Azala Nabino, Bakongolais Nyonso, et Toza, Ngaku, Nazala Kananga, na problème, Atana Moutou Mokote. Ce côté, c'est-à-dire, Nazala na problème, na Moutou, Atana Mokote, encore une fois. Nous allons accompagner les comédiens, les mamans, les papa, les un dernier mot, Rosine Muchope, peut-être il y a deux ou trois personnes au bas de la dédicace de ta part. Oui, non, le bakaka na batunyo sur la émission début jusqu'à la fin. Muchope na bino yeyo, nazara toujours respect. Et si comme makanisi bato bazo tia bino pona nga, non senga na bino polongula yango. Très bien, très bien. Numéro nangai bon si vous avez affiché s'il faut donc afficher le numéro je vais l'afficher nangai to solola na vie bolingaka boyoki boyeko tuna ngai non que boyoki ya lokuta bondi ko finga après ezeki nde bongo et ça là vraiment bien été très bien to roma bena franchement bena ndesinga na koma nga ko bayi non on appelle mouton on soigner le au finga ninga au finga nga oui au trahir ninga au bani mabe pona ngai et ça vraiment bien été makaniso boza na mutu pona nga bolongula très bien po esika bino boza nga na za ngoti très bien makaniso bino boza pona nga na ngoti sikoyo elalisike bino ni bosa lisumu pona Rosie. Après buki mabolongo bisinzambe pambolanga nzamba opambolo te mwana nzambe azana na problème na mutu te très bien mwana nzambe affrontaka alobi na mutu avandi kimia oui bino botala ngai na sabona na chaîne Rosie na linga otala sur Rosie te lero linga otala ngai te Rosie aza pe na charge Rosie pe fo ba théâtre botala pe ba botala on pe pa na ngai
Rosi fafuta batu la bino botali ngai to bobo otala ngai siko nga na offense ndenge ndenge na koma grana yeba na ba remarque na bino ba commentaire na bino bosengi bo mateke bo sunga ngai te ndenge bo sunga bandeko na biso bo ya pe ko sunga ngai très bien to sa musala yaya kola kola mkeza habitude lelo bo fingi ngai bo yoti lobi muchopa kufu bo lela bo sani bo tinda mbongo bakunda muchopa point d'interrogation to za mikolo to bota bana ajo ozana ngo oza ajo bota mayena ngo te tayo ozana ngo musala ozana ngo zana te olamuka mama ozwi yango te to lingana biso na bino to aka makila moko on a ngana lobaka comme message yango wana voilà avant au chité et yelinga avant to kabwana voilà et yelinga lorsque yozo lobabilo kwana et matinga na motema ça m'a fait tellement mal. Et j'ai compris quelque chose. J'en suis sûr. Yo pe oyeba ke o choka pe 2 3 4 personnes na vie na yo. Oyo choka pe na mais est-ce que ozo reconnaître que un jour pende ngo za la rabu ke mutu mo na choka ki na lobaki l'engagement mabe et ça là yé passi oyo pe okoki ko lokola o leka na loba ngo na télévision okoki pe ko senge pardon à travers cette émission. Oyo mo za pena que non consciemment ça vient du fin fond de ton cœur que na choka X et na kosenge pardon. Tadi nazana mutu o te na choka akovanda na likamna nga mutema moko boye. OK. Eza bilo musu to sala ka yango nga kutu ne le contrat nga fona libaninga bat ba choka nga belé. Très bien. Ko zonga na nga na YouTube nga bat ba choka nga makasi. Na wa ebitike muchupu nga utu muchupu na choka batu te. So bandi ko bimisa bandeko na biso ko basala ba émission bazana ba chaîne ba choka baninga o senti na ke mutu na vie privée na e caché bomba boleka na TV bo loba yango bo choka batu na ba façon moko boye ke mal nga nani oyo akoleka na TV akoloba ki nga na choka ye OK so avanda oka passe pona nga kosi na sambela nzambe. Très bien. Et c'est là où je suis tout le bateau le bible s'il non mais yo le ko linga ngate o tchango porter na kata motema. Na kata motema. Tchango na kata motema. Bato surtout ko ko tibonte comme ba témoin émission ngana yo tanga ba kombo citer bato té. Très bien, très bien. So na lobi na banda ko loba penda ke tadi kingani benga mutu acha mele frère. Mucho pazawana ti wana leki na nga. Eza na bato ba otala ngai bandeko na biso ba yininga na internet ba ola maloba na bango yo to bito tiki bango baza bon mukolo ba ko comprendre ba mwana mayele te ngana na finga mutu te na internet na choka mutu te yango moninga na garda kaka nga menga na yebiso ke ngandi ba shukanga. Très bien. Et na ba façon nyonso mais yango leo ne ko comprendre banda na zonga na YouTube ti lelo nga ba loba kinga ndo biso ba audio mucho patika ba audio ba comédien nga mucho po na vandi na yebi mutu na makolote mais ka batu wana o ba loba mucho pi njo kande bango batindela ba $50 bango ba bimisa ba audio muko ba loba ngo ba ya mucho pi limbisa biso na leka na TV te na ngana leka na TV na cité bango nga batala ke to la tcham tchwa nyoso ko bomanga ba bomanga ka ba tsaka ngana ba film te ba ba ko comprendre que eza muchopi te yo bel fa muchopi yo o vanda kana rola songi wana yo mona su ba yela nga su zoba ba yela nga su zoba te ba ko pa de ke de za bongo déjà bel fi de timbisi biso de yake muchopi ndo sa son ramoso ko san au beta biso ngo tanta pour na minute moi am kiazati. Très bien. Pour battre balingi sous respecter battre balingi respecter mukolo ye mo alingi l'équipe na amanke ndele yo to ko na YouTube wa so te mama ngapi na leka na bande l'école na yo ka pili lo banza mina pe mama abana na ngo sango ti eza mutu mususu ayebi ata mutu na makolo te mutu pa bundi na mimi batunye na question mutu pe ba beti po na sila yo ya théâtre ya na biso okolo ba bêtise wana na TV ça que faire fier ça que benga baleki no tuna bango oreza lokuta ce que mutu bongo lenga na yo ki bongo non lelo dante non lelo dan na okolo banga pe likambo be na bungi pe siko oyo ngo yo ibisanga ni ba effacer mission na to osenga nga pardon to lingani te oko pa ki ba oshoka nga kaka comment yo mukolo ko lo ba likambo wana quand même na moi mukite na mukolo bande ko bolanda ngai
Vous en avez place non. Pourquoi vous avez choqué Bato? Pourquoi? Si vous avez dans les émissions dans le lobby, il y a un biso na oloba ki boy mucho pas manquer yo lisu ba bossa na yango. Ba bossa na. Et comment ka o yo bimisi na mo bossa poli. Yaya boma moto, wa mama boma moto. Ah oui. So za mobali, wa papa il faut boma moto ko pelisa moto te. So tema ba bengi biso ba timbeli de kezaki base mo ba luka. Ya on moni likamna e kena mo pena na actualité te. Akaka ya apesa ngo actualité ba finga ngali tu ba finga ngali. So ba ko comprendre. Qui est qui autozana. Merci. Na mon intérêt on a moto vous mela wana ezate. Te esa ngasko bien te, esa passe. Je ba zo bundisa ngai, ngai pona ngai na comment comprendre siko ke ba na posanga na sila na internet ba benga ngai soutenir ba film. Souci na bango. C'est ta souffrance. Ba benga ngai te. Na souffrir ba benga ngai. Commander tina suka et puis c'est ça aussi, j'en profite. Et ça ba même procédure oyo ba sala ndeko na biso pour Loulou. Et ça, ce sont de mêmes choses. Et ça, même à Kambu, Basala, pauvre Souzi Bantou. Donc, ce sont un clic de gens, Bayebike, Bantou, Lokola, to Vivaka, na Moussala, to Salanine. To isoler Bango, de air, to isoler Bango, et puis ça Bango passe et créer tension, et créer ma maladie, belé, et ma maladie, on a aimé ma bateau, na banzela, ma bé. Yaya, à la fin de la journée, on gagne quoi? On bénéficie ni. Il n'y a aucune personne au hasard na immeuble, il y a 4-5 niveaux. Il n'y a aucune personne qui a une voiture de 50 000 $. Il n'y a aucune personne au hasard na ba building dans le monde. Vanité, oui, vanité. Avoir vanité, faux à la langue. Mais oui, mais faisons ça d'une manière propre. Pourquoi vous cherchez toujours à nuire les autres pour bénéficier? Quand on a vu dans YouTube, je n'ai pas voulu que tu puisses aller trop loin. Je sais. Je comprends. Ouais, je comprends. Je comprends douleur d'Ozanango. Likam na bino ti bomo asuna bengi muchopi na filme soki ndeko amoni muchopi na chaîne na ngai no to boma musala. Ah oui. Yango moni esa ba tumsu ba ba yango muchopi ba émission be qualité fona sa émission ko ba comprendre siko moni nga ba filme te ba eza na click ba linga ba chaka ngai te na ba filme. Objectif. Po makambo ya bino ti bongo la tango bo la sa ba ke bino nde bolingi batu wana. To boma musala likam na otengo somba yango. Parce que comme ça, on a joué ma campagne à ma bé. Déstabilisation. C'est ça que nous luttons contre ça. Il y a un moment où théâtre au pasteur de la foi. Dans le banc penza, a sengi la paix. On dirait ayoko chumbo le loko moko beko la musaka bato. Et a passe pour to zonga la pena na bolingoana. Et a passe. Mutia mabeza kaka. Papa pasteur de la foi sengi sibiso mais ba ke tonga pasteur de la foi. Son niveau. Nga eloko de lekela inga kutunde yango ba komiti na niveau ya obano tonga un serviteur de Dieu. Ba komi ko se moquer na etalaka bato. Les gens qui insultent la paix de la merde, paix koufa na yo, paix nga ebembe ya paix ela. Oh, mutu solo ba kutu pasteur de la foi atika na ranki na YouTube yango ndete ko etela biso mbongo. So ba tie kimia to gagner ni. Mabe. Si vous avez posé ba sokana. Oui, mabe. En tout cas, je dirais à mes frères et sœurs, soyons très prudents. Le mal n'est pas loin de nous. Les monios sont en souka yango et banyo kopisama. Donc, moi, t'as dit ngala panae que moi aussi, on a parlé, on a fait notre émission. En tout cas, c'est justement une façon de promouvoir, de propulser elle a sa chaîne Oezali Rosny Mochopi officiel. Allez vous abonner. Rosine Mochopi officiel. Mais c'est ça que je dis, non? Rosine. Non, je dis Rosine. Rosine Mochopi officiel. Donc, c'est ça, allez vous abonner massivement et vous aurez quelque chose de bien. Toliana ba oyo bazangi toli la pena ba o bazo kolela. Ceux qui ont moni de leke belé aux yeux moussous au bois qui n'a poubelle na biso to ozwa. Rendez-vous c'est le 7 juillet. Zama zama na bino lobe koleka lelo. Merci beaucoup. Merci, bye.